Donc ceux qui ont tengeza congolais msoute donc bande ko nanga ya Congo vraiment tout c'est ça dit ba sepeli tende na betaki bo souffrir kaka bondima bo ba ça les alanga ceux qui ont tengeza congolais msoute courage mais pour ba mutu ya ezalwa comme de ba critique ngabo mabe ngaka batu ba mo ba pesa ko ba flair et ko salo bien tango zaki kaka zaki tana eti tana ya kanya to ko benga pe fa bakani mususu pesa ba no benga ka sommaire ouais rassemblera ga yo déjà autobengi bongo oui mais alobaka ngo pe na itando ikeke ozwaki lopango te wana ko wana na bien donc tika no uzwa palente na maison mère yo yebi wana to se ko musa ko ka bongo bulango ya solo c'est gali monda ouais ba pesa kenda una de mabe komingi ba baba histoire bien te ba koma welisa onga mwana wera onga maison mère onga bo mambiso to sa maison mère nga sala une semaine na kasho pona osamba pona ba passeport ba tu nga ba identité ba collègue nga ba za mais nga mutna simba 27 identité wana bilongi siko ba collègue zaki wana te ba collègue ne to zaki biso tu cheta nani bill babi batutu ba on a Canada biso za na London ba yebi on ba mona mitema mais toujours ba misusu qui danger kaka atala langa bon eza na ngore nzamba yebi. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salaramambo nyonso dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mobimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà n'hésitez pas de nous contacter Jeanne Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission mois de mars. Vive la femme congolaise. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, Bayeli Bisso, gratuité à 100. Salut très chers internautes de Congo Mokili, c'est Ibrahim Abdi. Ibrahim Abdi, c'est le présentateur de cette émission. Ibrahim Abdi reçoit pour vous aujourd'hui, par rapport à l'actualité, Ali Mbonda. Ali Mbonda, c'est un ancien musicien de Wenge Musique à Maison Mère, mais aujourd'hui Ali Mbonda fait bien son carrière musicale et aujourd'hui Ali Mbonda a participé à Kibongo na dynastie aux albums ya Ndewona Biso Ferregola au passala rappé Moussala bien. Voilà pourquoi tu préfères Mingi Koluka Ali Mbonda tombe un peu ko sola na ye
tout ce qui se passe par rapport à ce projet Dynastie et puis toyokipe alimbonda zozonga lisusu wenge musique à maison mère yango toluka ki ye poto megampe ko sona na ye est-ce que c'est solo za kozonga maison mère to ezaka ba les ont dit et puis toujours sur le sous projet ya Dynastie oyo bato belé bana monde entier ba ebi Dynastie et aussi la terre alimbonda te quelques chansons la kati ya Dynastie voilà pourquoi toluka ki to megampe sona na ye mais quant à moi je salue la grande famille des Congo Mokili. Là, je vois Anelka depuis Paris, sans oublier Madame Capriski, sans oublier encore une fois les réalisateurs de cette émission, Kevin Leou, Nabo Sanité, confrère Nyos, tout ça, Nabo Moussala, et je reçois pour vous Ali Mbonda. Il y a Mami Kimberly, Nabo Sanité, il y a Aline Mouimba, il y a Dr Jackson Lubanga, Nabo Sanité, Tresilandou Belchika, boutique en ligne Tresilandou na bosanité ya Lucien Chibangu na Londres kuna o tozala zalaga o pe tozala dans 2 jours ya Lucien Chibangu Samantha depuis London City Nemi Kisungo na bosanité tout ba staff nanga tout ya Maroc Casablanca na pesibino mambote bonjour Ali Mbonda la main de fer. Bonjour très fort Ibrahim. Ouais. Meilleur Chan. Ouais. Bon dentier. Ouais. Bon et d'abord santé. Santé posée no monika bonangolo akolo. Nangolo Kolo, mais Ali Mbonda, pourquoi d'abord vous préférez Kotika Wenge musique à maison mère pour le lot au tracé chemin? Ah ouais, Natigan. Mais oui, bisounos tout dans le monde, tu dis que Ali Mbonda, la ressource na Wenge musique à maison mère. Pour Nathan, on a Belaga. On a besoin moi, Tamo, on a bêta une année. On a battu, on a mon angate, mais battu, baby, qui doit, moi, je te tourne ça, la chaîne est belle, on a émission, baby, qui doit, je te tourne ça, on a peu marrant, il faut qu'on a un repos. So docteur à l'obili kambo faut que là so abi une année des siko qui moi ba vidéo ana mutuna mutabana lo bana ndenge nae mais so meza le pa ya que c'est na biso ba tika ngote ndawo yeso mona ko tika ndako ba parana ata mabezali za na rien ozonga kaka un jour que tala pe papa na yo ata papa ngo asala joni ba akada bongo ndenga na ebi voilà Lelo Bongo actualité Zali Ali Mbonda la main de fer actualité Zali c'est vrai que Dynastie Zali mais yotango oyoka qui appelle ya ndeko na yo Hervé Ferrego là abenga ki yo oya kocha moi le boko na kati ya eloko ya lingaki ezala plus ba ancien wenge musique à maison mère et ça là qui on ndenge ni Ali Mbonda ça là bien pour après ce qui début surtout tout ça là qui ngai Bill Keaton meilleur animateur Bill Keaton tout ça là qui ngai naie ningi sala gaga après si date take pas après si idée à mon info na assemblée baninga nga tout ça sika moko tout ça l'album na mutata chana pour doit un peu à cause se trouver pe na chana ko ça les moins bien ningi sala gaga yango moni que to féliciter gae père double na bien un père de famille to pe se va fleur révélé parce que idée bien yango mutu toi c'est pe la pe na idée ana voilà lelo affaire eza kotambola ndenge nini ya Dynastie c'est vrai que l'actualité ezali toujours solo là mais makambo ezotambola ndenge mambo etambola bien Dynastie ezokende bien studio toujours tozongela pe ba boulot na ndia ipe biso pe banzembo na biso talaka banzembo za kebele Jésus de Nias pe azali na makambo ebele ana obongisa album na ye na ba voyage a mon qui moi va contretemps moi va problème moi je biso na ndia ikapo na album na biso yango to fona moi muke amoni anzemu na biso pe koti pe na kala mingi pete koti na kati ya boîte na labo ba olambango Jésus de Nias olambango po enda za tete chana après a hotala a moi te place na ko benga pe ba bindo mbele ndombe yo ebikaka matoyo bagobenga pe watoyo bagobenga achevoa bagobenga mulopwe bagobenga pe Emelia atala la nzemo esengi Emelia asala vocal koto o esengi babindombe o esengi JDT o esengi Serge Mabiala o esengi Pafaji toi anenge mabete quoi. Maintenant lelo na rat album Dynastie yo préféré koyembela nani et puis est-ce que yo moko komi to osombi kaka là yo biganga mona ya bashana nga na bashana nga pour biso to kona maboga ba grand chanteur to kona ba maboga vraiment ba yembi o ba bana betana ba Friza Afriza international famille Moussa na beta place à Sakoul c'est Roana Majeska c'est Roana donc
naza botama vraiment na makila ya bandulise quoi famille nanga botama donc biso tout ba musicien presque ya mo naza makila na bango na landa lokolo na bango yango banzembo eza kaka ba texte ba famille bazali so problème na ko bisa pe bango ba ko pesa idée banzembo eza danger na mbeli Freddy Fala mon na tse ba yebi ba mona ba image na ngai Freddy Fala en tout cas tout au sepela na nzembo wana aza garçon mo pe bien aza play aza social asolaka bien yango amona ke fuka na mbela lelo oyembeli Freddy Fala à 100% ya album wana ya Marambutu Salamion eza Hervé to ezali producteur mais quand tu as en tête producteur bon producteur to rolo wa producteur bongai na ebika producteur ozaka yemo de patre yemo comme tu produit bora pour me t'as en tête yemo tu produit bora so yemo tu produit bora te awebisa biso molei quand même bon ouais ozo comprendre album na nécessité o liambo nde lo bande soko teki nzembu na ndo kozwa mo mais jusque là non tekite parce que oyembeli Freddy Fala déjà sina teka kiti tango yoto na producteur za mama mususu kasi nzembu mama mususu production pe mama mususu nzembu ozuno teki po mais est-ce que yoto ni producteur on a répondu producteur za ga emo ko na po tisiko na gito producteur dynastie comme producteur dynastie za ga emo shitago yemo mtu asangisi biso yemo pe mtu apesa ba idée ba mambo belete tozota ya yemo ko père de famille voilà botelaka yemo mais en dehors il y a dynastie aux rappels na maramno mozo sala rappel privé toko yebango déjà sala ngo mtu to yebi na balé na international na pe na ba contrat na ngape ande omona ngabo so na ezali ga mtu za batang omoni là déjà na grand eloba ambassadeur de la paix abi doyen za grand doyen za na niveau ça la scope album donc yemo mutaye bisa ngango abi doyen anuka mina ngai a contribuer pe pour la vie na de la forêt mais amoni fona sunga un jour na pesika album pour na gena ta la prise ça surprise ça qui fête nae mbotama nae yango na fo ko pise ba honneur ko pise ba fleur on a na pise ba joyeux Noël nae après puis a souhaiter ngapelo moi mutu ya bien ah te mwana ngai anyoka mana ngai bango tu boye alobili ngapeli kamo malamu ndenge obomona ki bino nyonso ke doya zongi maison mais zala ibana na ndengwa donc veut reconnaître o yonga la sala pona yango pa ba itenga pe fona zongi sila ta bolamu comme ngaba niveau album kaka ke ba peso mbongo boite ba peso album teki ba chana yo ko kangala moi be pe parler moi kitoko mo pe parler kitoko nde nini so un album mais yo déjà na kata maison mère ou rassembela ga yo déjà bongo oui mais alobaka ngo pe na itando ikeke ozwaki le pango te wana kosi wana na ebia donc tu gano uzwa palente na maison mère yo yebi wana to sote ba mambwana to lobanga mususu wana esafo mutu to yebi ke biloko wana te jamais soka star mo leader mo na Congo kambili mise pale yo soka anenga mabete to sola logique lo ba ozusha na yo sombi terrain na yo bien sombi car na yo sala bon na ndenge na yo na ndenge leader ke président nga bi ndako yango mabete mtu musako ka bongo abulanga ya solo leo segali monda oya ba pesa kenda una de mabete metango mutu apesio pa fa album j'ai déjà ba avantage ce que vraiment aux alamans solo osomo eza voir les pâtres nga sangisa biso apeli doit fa chacha point pour aidenga na ba difficulté mususu na chant ko sunga mwanda ko sumba pe karna yo yangwana yango moni musique etambula bon na mwanda mwana ozo yangwana kaka mais le peut faire ko benga le loko taper mouvement au chaye pe poids par rapport à ba savoir faire na yo et déranger oté wana mouvement nanga abenga nde ne za da mouvement nanga za problème te moi ata pas héritier za mouvement nanga onga na nanga social papa chéri mouvement nanga so na ke papa chéri aboya ngate le patre aboya ngate wata na bla aboya ngate to nga balinga ozoka bien que wana donc ba père de famille
nasali trop boyebi bien nabeti ba disque à danger ti siko nazo crier bilo surtout mbunda na beti na nini na Freddy Fala na banda on fait de l'amour quoi ba solo la bien donc na yena biloko moko boye place wana na yebite seulement na donc seulement to fan d'ici vraiment tempo lisusu na yebite niveau bila robwaka sele au niveau robwaka na yebite yo moyo solo ya bien ko sangisa batu wana nyoso to bo beta na bango ba ancien succès bo se retrouver ensemble. Ils sont makasi, ils sont makasi. Tu vas comprendre ce que les professionnels ne vont pas faire pour l'accès à l'œuvre na bango. Pour le bilo nzambe soit soumis ndenge ba album pe na gobe ngape ba collecte na ba aider nga susu. Voilà. Quand album mango. Ya photos arabien na mokili. Soit na bambwaki la ko buda batu. Nga biloko na ko karati. Abanza dada Shisho la belle fille Aebi que doit le ba mingité et puis c'est que tu vas monter place ça dada Shisho vos chéris ça l'ira bien. Voilà, je suis toujours avec Ali Monda, la main de fer, beta ti le loisir beta. Un grand merci encore une fois na batutu batala na poto wana. C'est vrai que ces derniers temps comme la moi trop et ça la paie moi bien des bozo comme non sentiment que non. Boyembanga vraiment à cœur ouvert quoi. Mais les lots doyens s'imposer le nombre na biso doyen les lots kozonga na yo maison mère yo déranger yote déranger ngandeni bongo na longo ka te mamna zo bisa déranger nango déranger ngandeni ba fan tu ba lela kaka ba ebike biter à danger mboka pour nga lo ba mingi tenga na créateur nga beta perki na sala ba cri mais bila lo baki ngo na ki bila lo baki ngo féliciter nga pour nga pesa ba cri belé na banza yo moni de cap fali pupa na banza yo moni ba cri na muso ba bwaki wana beta on petit na bakani na banza boyebi banzango sobile nzango yakato bina ngamna sala ba cri on ba danse ngalo de la ngote mais ba tutu ba di ngé BCBG ba yebi mututo avec Ali Mona c'était créateur betaka akiyaka akota banzembu dona complet ya dona yembaka zo kompa biloko ngo guitare pe na betaka na ngai drum pe na betaka na ngai complet ba jazz ba o ni ngongi nyoso tu na yebi mais mutu na mutu il n'a pas de son métier ata musana to biso to yate ke obeta na keso betaka biloko nyoso ka yo mo ba mono de danger o ke danger te o biloko muso zo bimanga pona succès ba fa présent et leki na muso ba lo ba landela maboye mbunani nango yo beta malungana na ndenge mabete ngana créateur ngana percussionniste o ba yebi na ba sundu ba magic system ba tu bele ba minene ba tournée d'Afrique tout ça là yo yebi ba grand star to kutana bango ba mewe banani ba yebi Ali Mona na Congo c'est Ali Mona la main de fer la main d'or de ba mo bien maboko libende maboko oh tout voilà maboko libende mais lelo s'il faut dire s'il faut dire lelo mon polémique pesa ko ya polémique commis bande omsu ba boya papa na yo ou za formateur bazo ignorer que papa za formateur te yo mo tango zo mona maramba bongo zo salona nde nini kamoro ya batu mo bazo boya we za formateur we forma nani bino boya na ba marambu na bino ba savoir faire na bino mais lelo zo legela batu we comme sous formateur na bino donc ba patron so mouvement so ba on dit maté que wera c'est formateur parce que moi na o yemoko aboti yemoko tozana yo Ali Mbonda rolo banini bon on a rolo ban batutu ba ebina bango wera grand prêtre mututu ebi wera grand formateur wera banza boyebi batu belé o pafa boyeba gité boyeba ngopona wera kasi la kisi ka grand formateur pour batu musu bino boyeba été grâce à de la forêt on découvrir format batu belé fabrikas biso toyeba gité le temps à maison mère akutana wera de la forêt a formé abimati lelo atayeba koyemba mais oyo ko zwa cours ça le rola ngana beta danger mais président wera pesa nga pe ba note ba cours ya mbunda na munoko ata seta gola ayebi mbunda makasi akolo ba beta bo sala bo eza bongo ata grand formateur de la forêt muta boya azate moni ba mamusuto nga ba polémique te pona ko respecter ga batu biso ne
tolingane mutu mo parfois manqué na ndenge mabe wana pe siko tango ekoma ba injure ekomi en tout cas mutu ta kosate de la forêt grand formateur ata bosali ndenge nini bakijaloux kaka te nde kaka mona pe babiso bato ebele bakompo oyo bakijaloux pokosolo bamakambo kisongisongi donc kini nayebaka te so balukaka nini na mona nayebaka te so balukaka nini na nzoto ya bato oyebaka te so balukaka nini na nzoto ya bato. Donc pour yo oza contre bapropos wana ya badifférents artistes ouais nanga contre yango nayebi kaka ne formateur kolingaka te ke bato mosusu omona lobi bamakambo moko boye ya ye moko po eza nango bongo te mututu partout ntina bachikapa bakisangani bandundu bakongo bayebi ke wera c'était formateur aza jeté de la forêt oyebi te ok en tout cas aza musicien mwa monene aza star ya monene star ya monene elobi bongo doyen mais doyen encore rappelé non na banda monde entier ils en a bandeko musu babotami lelo bayebaka te ya Limbondo atsaka chanson encore rappelé bango le première chanson ya Limbondo atya na wenge muzika maison mère ezali nonu chanson nini ayaki Créson 5 moi na London pe oyebi yango kaka chango okolekisa ntango ya pamba nga na si nazwi ebonga nga na Créson toyokanaka libala fi batutu bayebi la basone fulu mpe na kati ya London Jif Noir Roland Chamba lelo aza na Belgique mais toujours moi na London Fabrice Masamba Kofi Aina isa Japan toza na bato ebele kuna baambassadeur mwamba en tout cas London Ousmane Kalouj Apo Firenze père double toza na bato ebele na London mpo biso mo tofanda na Londres yo oyebi tinga kutu bakanganga mpo na makambo ya mouvement na compte ya bapasseport oyoka problème moko boye bakanga bapasseport nga mutu naenda osamba mpo bakangi nga lisusu baotuna nga baidentité bacollègue na nga baza mais nga mutu nasimba 27 identité wana bilongi siko ya bacollègue ezalaki wana te bacollègue ne tozalaki biso tu sheta nani bill babi batutu bao na Canada biso ozali na London nga FC Leo nanani na Didier Marcel je crois ndenge kaka makambo ezalaka kaka orate pa favol moko boye esengai sikoyo ambassadeur Claude Maluma akita na kini ye akita London akozwa bambata ndenge na rendez-vous wana toka na mbata Schengen mpo maison même moto ekotisa Schengen na London po Schengen ezala te na London biso nde tokotisa Schengen mpo lelo Schengen ekoma na ba London sikoyo ntango ambassadeur ayazwa banini wana ya Schengen mpo alanda biso kuna na Canada etomba mpe ngai sikoyo na rata vol na ndenge na nda luka fonde Didier ntango presa biso bon ça va ndenge orate eza rien tobeta kaka bongo mais bino olanda biso na Paris Claude Maluma azoya na bapasseport apres so passeport na yo na oyo bafonde na baoyo basele yo apres bolanda Paris tokutana kuna sikoyo ntango Claude aye bapasseport wana sikoyo tellement toseri wana BCBG maison mais guerre à danger makambo ebele ezali na bakati wana bato ya London koswana bamambo ebele Claude Maluma etaki grand fois ye akelelaki ntango akendaki na pa tonton Jacques akufa na ye akelelakisa bapasseport wana bato mosusu bazalaki wana babengi bambila London nde nini azotambola baidentité ya bato baza te banini basali ye makambo ebele wana nga mpe nabengaki Claude Maluma nde nini passeport na nga tala o te kasi bongo ya kozwango boye ntango na ye mpona ya kozwango o aza akende deja aéroport natuna bo o bakangaki o bakangi bazwi badocument bamambo ebele aotambola bilo mwa bongo mundele alingaka bongo te mundele alingaka mutu na mutu azala na document na ye siko mingi bayeba bahistoire bien te bakoma owelisaka onga mwana wera onga maison mère onga bo ebi mambo biso tosala maison mère nga asala une semaine na kasho mpona kosamba mpona bapasseport ntina récupéré yango mpo balukela ye nga bavocat na ye baye kosamba de la forêt asepela ye makasi chez Tagola basepela makasi eza onde fete na bango po premier concert tobeta na ville Jif po touta Canada mbala moko tant touti Montréal tokiti Paris po déjà tozwi bapasseport so nga nazwanga nanga mpe bapasseport wana te nayebaka te soki mpe tonga tosukaka me na ngolo ya Nzambe nga Limbondo na étoile bayebi yango bango na mitema mais toujours bamisusu kidanger kaka atala nanga kaka bon eza nango ya Nzambe ayebi na mitema bayebi ke o nga nasala si bato tout lelo baresi boye eza jeté fo boyebaka yango o comprendre
tu as contribué pena ba saison moi na poti sous na bakacho dans autres défendre ba passeport ya ba collègue ba pesi yango pe otindia osusu mais faut nzamba lingao po banga bakanga ngo ba bato ngo bazana banani bino pe kuna pa bozaki sans identité bakoko razwa bino pe ba refoule bino ebite to bundelo moko batebele basala yango te yango ve moko boya asala na ambassadeur allemand comme le Mobutu kombo na apese bambote trop Mobutu wana sepela gine fort a reconnaître ngata na gine kenter lobi tukutani na abi na lukaki fort na kenda kutupa de la forêt na bana nga de la forêt gasomo malamu alala kina natindi maloba bo abimi na chambre ya mbiba na bakangi ba photo abetanga lisolo mais na nda luka funa kabilo mutuka ngana représentant l'ambassade ya allemand ngam Schengen eza maboko na en tout cas vina Mobutu prêtre na pesombo te place aux ali na biki ngolo baye ke na balé na ngo tika nga pété un jour makambo kozaka ebele Schengen eza na maboko na yo Mobutu prêtre atika nga pété jour wana bina peso vati dans 4 jours akabela vati asika abina somba yona moto utaki États-Unis mais na peso camion na ya bien ba fort du moins bien abi bon inchallah merci abi osali trop pe osala trop ya na bisa ki wera ozama fidèle moko na ebité osali mambo ebele oseplisanga banzembo na embelo ya trésor azana on anda kubana yango moni babenga ngo expérience bakado muso ya bon mutu muso ko peso to mona mutu moko ba pesi yo mo sala on nde nini na bateau ba reconnaître ba savoir faire na yo mutu kabelo même na voiture embeliete bumonana te si faut dire hein. Du coup beaucoup tanika na GH à promettre mutuka et ça le nom de nini ça y a c'est makasi na mona que nous avons vraiment toujours à toucher à mettre ma bateau oyo bazana ba souci ya baninga de t-shirt gola de pâtre azana souci na ngape makasi comprendre donc ezaka ba félicitations kopesa ma ba fleur rebelle pour namoni otanga kombo faire trop parce que ozana ba opportunité na dynastie to ndengo zalaki alongo lisio na bandaka boye bandaka la tito zaye na biso te bandaka la ye totanga ke kaka ya te pona dynastie pona ni dynastie za ya groupe za biete za bisonyo so ba benga dynastie ya za groupe na ye comprendre des autres dynasties za ba professionnel ba pro Bill Clinton JDT ngai nani Mabiala Babindombe siko ye azalo coach donc ye coach mutapesi idée donc idée on a coach pas pesi tout le monde on peut bien vous comprenez pour ba pro na ba pro coach mon peut après pesi idée eta que boss apesi idée tout le monde idée na eza kitoko et pesi pe ba tout muso pe ba mo avantage na nga mabete ata bombenga danger te mais nécessaire ouais et deux peines à moi ndenge tant toteka bachana bicha ya omoni faut que vous avez reconnaissant tant ça ba mission faut pesa ba fleur belé ko courage akae ta que bon chanteur auto ça chant ya sikani ni chant ya cartonné chant ya seta gola cartonné wa sikao na banza batutu ba yebi roman oza mama la chanson ya kangi monde entier na banza boyebi moko kaka me o senti que na do jouer guitare wana groupe na ye wana ye mais avo bimala kisaki nga ayokisa nga na ndako pa na ye biso na Bill Clinton abibo kana eloko tanto yoki yango biso batayo soto kango to eza danger o so ebimi ko cartonner en tout cas ozaka danger tango wa bengisaki nga apesa nga idée ya album idée o ya sali tala en 5 bino nyonso poto beta album boye mutu na mutate kashana yango wana ya to ka peshana to sabe to sepela la fort à moins qu'il y a professionnel faut pesa ba fleur rebelle azo pesa valeur mboka le coup partout na ba monde entier congolais asali nzimbu moko na ba ligérien bazo comprendre té liboso to bona mo na ba sénégalais ba ligérien ba no nga ba ya bilo mobu siko to silisi bango ba yebi bango moko ba yo kana lisuti bazo kana lisusu te mais quelles sont tes relations na bandeko mususu yo bazalaka na ba mouvement mususu na ko cité na mouvement na bino mona na wenge musique maison mère et puis toi na quartier latin toi na ba BCBG relation nini doyen azanango na bandeko wana nyoso to je parle de leader
nalobela ba leader. Est-ce que ça na leader moko yo na ye boyo kana raté? Nakina. Nakin awa. Ba leader on va nga batutu ndeti bana. Ngana biga tous les leaders presque. Balingana bangonga ba leader ndeti ba leader na biso maison mère. Quand même leader à maison mère, bo leader musu ba leader musu bon. Ndeti na. Habité. Vous sapez ton kutana. Ba leader musu. Ndeti na faut na réfléchir. Oh. Tous ba leader rebelle. Mais ndeti nga ba leader na ngai oyo parfois. Ba contribuer peu pour la vie na ngai. Donc grand-père Bozi. Voilà. Pour nga pe na utakuna et mta forma ngai mimilei. Pe ça que ba frère rebelle grand-père Chetagola as leader contribuer avec la vie na nga héritier wata hein. Tous années sur lobi. Façon à vous tout ce qui est là, c'est quoi pour autant être circuit, as tous années na biso na palais. Bana tongoti soit PCP wa courage na baki courage zamba sungaka po tout le monde na kala peta ya tout le monde na lisusu boulot kendeka bien là na problème ti biso kenda ba poto trop na mona apelo wa malungu esala ngati na bige za ngo poto toke luka kaka mais biso be to sunga ba tumusu ba na poto voilà zo comprendre na ko za na mbongo na na poto mutu musu za na poto za pia kana kabilo 20 rona mufanda na poto ko boulette que soza na poto lo tabala ya mo na poto ko kabile te ba poto sunga biso pa fona ba biloko mususu pe mo ba forme mo lo mo bo pa façon mo cher mo azani pa fona mo doit zone bo lo ko ne sala nga bien mais poto est manqué aussi faut dire hein poto zo manqué bazo lukanga fort ba monanga kala mingi te biso toza ba tabe événement tant to ba mema na poto fo ba événement ni ba memelanga akeka poto pona senga bilamba bien tambula non faut bana kinde na événement salle concert ya danger ba bika limbo na zoya donc j'étais au monde pour biso to ba combo oyo mutu to yebi na yeke alimbo na soka zawana makambo ya kasusu na ndenga musique atana na instrumentisme keba mais si ko lo wa pe ba contrat ngwezate alimbonda et o legande ina ba propre moyen na yo moko to senga cheta moi aide moi président moi aide ba betota moi séjour na pototé te bongo te biso to kendeka na événement bandu les ake na ngwebela oka ba contre ta mambo kaka ndenge bolobaki ndenge sala ga mwa muke bandu les alaki na ngoti to ngato ke na cheta héritier pe to ngato ke na biso tellement ba don mona insunga te voilà donc mais est-ce que yo peut-on mona na raté wana limbonda na star na mona ndeni fo ah mais wana baba master na yo mususu pe ba mona na raté yo apparemment yo zo mona na raté trop c'est cheta faut bisa bato ba hôtel yo apparemment tu te donnes plus et pas ya Hervé Cheta et ça dit à quoi pour sola bien ton ndene te nga sikoyo na timide na lela vimate dona chaka bato bambamba te mutu ye mo so afandi amonike tango richard ba ke doye fona ngapi na ke na doye miki ngate mutu na bebela ke volonté na emo etinda miki le ekolobelanga eloko te nga so na lobeleka ata Cheta boy na boyebo osala so na bibika papa chéri mbangu so na bisi de la forêt ngane na bon siko na komima na keta bana na poto ba masa ba nini donc il a likambo nga mona sa pression mais tellement mona izanan nga mona ebi nzambe kaka ebi tamo boyelo ne lo za na tanango Mikili pe kima na ngote yo za journaliste Mikili Ibrahim moi à London mais où c'est la émission à pour za boulot na yo moni jamais oya gamba mo zongi bako abibino za na balimo na poni kasozoki imagité donc babilo abongo tanga na ya mingi pa fana ko ya na compte mo bobe festival mo bobe bien sûr na beta tout wana bango moko ninge ozolo bazoka ba message bango afandi ate jo asali trop nga tala boye fo na sungae na ko sale cadeau ni to de Mikili bo Mikili za ka danger za ka bazulo ga vision so mino ba billet ba misu ba ko misango ndeso ninge nini bon ngape siko mwana mitungisa ezate so inga mona somba billet na ngana ndenge na nga wani tali ka ngamoko na zanga na ngape ba 4000 te ba 2000 ezanga na ngo donc tali ka ngamoko ya mona suta na ngama makamba mais bato ba moniki alingi ba edenga pa fokazo ngisana no ezanga esalanga bien bana Joburg kutu ba otindela visa mambo belebele ba ozelanga na Joburg ba monanga kaka moi a chambele tozana ba
bato ebele na bajubek wana bajenga oyo baza na susi na ngai Claude Panga mogoso na jubek balemama fiso le mama toza na bakito pandachala na balukapa mon collègue PDG patron hein talaka so na biso kito tala bo wala mama mike sona bata minene biso nde to raisonner ba mama mususu za banda kuna yo hein ususunga famille na ona nenga bien bana no mususu bazotanga donc mwanda muzozala bo vivre na karati nzambe mo ka pambola nzambe mo pambola to chité déjà na émission parce que toujours te pédé à moi tant trop mais tout moni le président de la République a pesi lelo ba maître Gims pas ba maître Gims nan de ronae ba passeport diplomatique azo reconnaître bango par rapport à musique na bango rumba na bango ba tekango sur le plan international yango ba mérité ba zo ba passeport diplomatique maintenant yo mutu oyo vandi na bato ba betaka pire mo rumba ya biso vraiment ba odemba wana ba papa chéri ba Weranson ba héritier watana ba faire cher des poules les kanisi ya romona président de la République azwa kiwana opesa bandeko wana ba vivara à l'étranger précisément à Paris et ça là yo non ndeni c'est vrai que vous a artiste oyoka ngope oyoka ki ngope na oyoka ki ngo namona eza nde bakanga ba photo mais banini wana nde namona te mais nde yo lobi se eza ngo ya solo bon asepeli Fati Béton alongoli chapeau wana za grand prêtre mokonzi na biso en tout cas beaucoup de respect papa merci vraiment eza bien azo reconnaître ba valeur à bana na ba artiste na e mboka po awa tozana ba bato ba talent belé yo yebi tozana belé ba grand professionnel ngamo kopé na sengaka un jour yemo président de la République un jour pas yambanga pour nga pena danger les sous na mboka o à part na ba disque d'or ba courant est-ce que ça ba démarche il faut ça la ba démarche biso to ba ta démarche té on est la présidence ba ça la ngo démarche té ngo ba bengaka babengi jamais osala demande président faut kutana nanga te baba tala mama te ali monda photo ya mbaye ba consigne wana ya kati président c'est ça wa OK paradis mobo akota ngo na loyengi te donc mamuno seza kaka na coaching donc vous êtes d'accord na ndenge président a pesi Gims na daju ba passeport diplomatique pour nous représenter biso sur le plan international. Ouais, naza d'accord. Un jour pas pesa pe ba tutu, pesa ba de la forêt, pesa pe ba jibé pour de la forêt pe banze munete kama mona tie Gims. Saka ateka Gims ka to za batale belé, ba cheta ba tebe ba héritier banze na onete kama mona tie ngana beta ba grand bunda, bana mobutu. To beta ba bunda danger donc ngabiso to la famille yawa donc batu ba yebi. Après ce que ministre il y a un mot de place son excellence ministre on a la famille na ngai après ça on va courage toujours pour on va passer son air la famille donc biso pe photo mérité pas passer biso pe ba trophée un jour pour on a un grand père qui sonne samboka na bi ke mokonzi un jour au sunganga au pesa nga yango parce papa na ngai ebi kalimbo na banda kala faut a mérité to pesa ba trophée biso suko na mboka na biso mo ba beta biso ba kara pour mona parfois ministre critique ay baté wana limbonda bosala boyba mona batu musuba ke ba zumbo parfois limbonda chu de vérité mozala ate na ndule yango biso moto nganga un jour audience mo alimona ba benga yo mona kutana papa onde parfois ba ko sunganga mais na yebi ke félicitations na eloko wana ma Gims na daju c'est nga bien. Voilà, dernière question pour Toshité na biso Kevin Leu Tomoni fallait beta qui auto beta il y a pas longtemps à représenter Biso na Cannes mais yo mono esale ononde bon courage kaka to lobani courage kaka ndenge lekaki nango poto lobani tant lobaki te salinga mabe ba moniofo salinga kaka bien courage kaka l'artiste azolobake so ezalaki yete est-ce qu'il y a deux musiciens ba ko benga place wana na peut so landaki interview wana bon ngala ndandi biloko wana ti na kaka ba ebisa kaka balobaki boye na yoka na kaka mais ana Congo na biso de to ba ko bengisa pe donc ba ko bengisa pe petit na biso nani ba passer belé na Congo moni ba kani wana eza nango danger vraiment te mais eza makambo on comprend représentant RDC na Stade de France.
bolobela yango te on dirait yango moni ke biso siko yango moni toloba crimo loba sala re biso tolobaka te donc eza nango bien courage mais pour ba ambuté ya ezalwa comme de ba critique ngabo mabe lingaka bato bango ba pesa ko ba fleur et ko salo bien donc pona nga nalinga ande kimeza la pe ba langage ezaka bien pona mutu musupa famona pe fa mabe nengo lobi ne fala alobaki o fala ba musupe ba moni mabe ye fala ko loba po batali bazana ba artiste minene awa tango zaki kaka zaki tana eti tana ya kanya to go benga pe fala bakani mususu pe za bano benga kai mo ba benga pe fa président ya ba go benga pe président JB ba go benga pe Nyokalongo ba go benga pe président Cheta ba go benga pe Richie ba tutu donc ina nenga mabete ngai nalingaka kokourageaka bango bazalaka nde calme biso toza biso bastrematis nazanga chanteur te bachanteur nde bato bambanga mona mpe fali lelo si fo mona ye mpe okende trouve po bosololaka mpe nasolola na ye te ndeni aza ayebike wana ve na ye mpe motu na ngai ayebi omona te bakri na ngai bwaka mikuna yaka tobi na ye emame bakri na ngai te kasi ayebike wana pie famille na ngai nga za likama mutu te mais sikoyo nde tokanganaka vraimen te loba tomonana ba briske moni mpona nga nazala balimero ya bato ebele omona bafana babengana nga te maso nga bafana bengi yo mpo répondre nga bien wana ma tozala bien so bandosanga babiloko mo boye tui mona manga mpe na obenga na ngai yo te yo mofani omoni nini ndo alimbondaka shenga te boye abenga nga mpe te donc seke avivaka ne kaka ya nango problème te Cheta vraiment pesi makambo po niveau ya chico na omona yo vraiment na sentir nga mogeno na sentir masolo makitoko kwa limbonda doyen un mot de la fin par rapport à cette émission torozwa c'est vrai que mambutu il faut y mo Cheta na banzi tant torozwa y mo la prochaine to mega pe ko sola parce que to compter vraiment ko Cheta to sola pe mo trop yo moko lobani un message fort na bana ya monde entier surtout bana Congo mokili bana ya Paris surtout bana London bana ya South Africa Casablanca na mboka na biso côté kuna ya nono na PCP ba mbote place azali okolobani na bana monde entier ouais merci en tout cas bazelaka dynastie bayokanga pe kala apa ndenge bayokanga na ba rap mususu ba doa mike bazasko dynastie baosepela to décevoir bango te nayebi ke monde entier ezozela yango kati ya Belgique toyebi ke kovola bonzi azozela yango jancité la bato ebele baozela yango baomba lumumba toza na bato ebele baozela yango bisu bilomba entuka tabu fatu ani dembo zai na mvama juju mwanga le playboy mishada ya santa ale mwela ale teko le prince erade donc bango tout bazo zelango donc zambunda azo zelango donc bango nyonso bayebi ke j'étais bana London bazo zelango en plus na pesi chaîne na biso ba félicitations mokili monde entier on a vu que chaîne o ratarate ba message abele kaka awa makambo abele kaka awa baboya polémique courage kana ba mission tout tozala bolingo tozala eloko moko ndenge loba papa mokonzi merci pe na ndenge pe namoni banzela ezo bongana ngo bazosala pour un jour pe makambo musu pe ko bongana ngo kaka muke donc kana ngana lobaka yango wana na Suisse kuna papa sur le Bwangala papa Jean-Jacques Yves Liaou Alexis Liaou papi Masita moi sœur na Hollande Ricky Masita en tout cas mbote place boza kuna courage na vie que boza la dynastie famille na nga batutu boza kuna poto en tout cas courage Priscilla donc minga lobezate noko Noël Ipama donc merci à trop bambote pe pour na moko merci beaucoup un numéro de téléphone na bana monde entier ba otala obiga bat ba mona pe moi kala c'est vrai que ba mona muto oskwaza na posa otike mo dédicace na dynastie muto azana posa abengisa yo moi tour libanda mboka atinda mo loko akosande nini un numéro de téléphone le numéro là ezali ne ba baka plus 243 085 45 85 45 68 719 85 45 68 719 ils ont WhatsApp ils ont internet
partout bien aux gens. Voilà. Si vous voulez aussi rejoindre Ali Mbonda à travers cet numéro au bas de l'écran, Borozo Ngape na Kotibino en contact na doyen Boroso la Nyon surtout au lingo solana et surtout dynastie Zaroya aux en posta à lancer yo assalamu ambo bien pour na yo ou contacter doyen Azara pour na yo. Quant à moi, je remercie réaliser cette émission. Je remercie la grande équipe de Congo Mokili, le réalisateur de cette émission, Kevin Léou, Madame Capriski, Anelka depuis Paris, il y a Mami Kimberly, il y a Lucien Chiban, on a Bossani Yote, Pasteur Denis Lessi, l'homme de Mbio, message yango on a écomagé déjà auprès, il y a Lucien Chiban, on a Bossani Yote, Pamasta tout, dans London City, sans oublier Belchika, Tracy Landou, Belchika boutique en ligne, Magali Landou, Doti la Grande, Aline Mouimba, Dr Jackson Lubanga, na Bosanité, Afi Kwengene, Bisomoro, na Bosanité, base mobile lourd, métro Azalaranangaï, na Bosanité héritier, Luzitou, na Bosanité Bamasatou, Bazarana Sentir et surtout les amis de l'Imité, na Bosani Binoté. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmatch.